Y'all travaillez. Bienvenue et pas Navaco. Ok, merci. Ok, merci.
bayebisa biso pe bapesa eyano na motuna oyo botuni boye te. Ok, merci, tovandi kimia wana topesi maloba epai ya secrétaire général ya SID parti ya Martin Fayulu Madidi président Nangaba mbote na biso mbote lisusu. Est-ce que lelo tokobanga ou bien tokobangisa? Tokobanga ou bien tokobangisa? Voilà. Bande konangai. Comment la boye esengo te? Esengo te. Voilà. Donc, to sepeli mingi. Denga tomoni banangaba. Baye na matine politique na biso ya lelo. Pour bala kisake Martin Fayulu azali puissance. Tobeta la Martin Fayulu maboko. Tobeta la maboko. Voilà. Le président légitime. Bonandangaï, président Martin Fayulu, to salaki programme pour que aya to salanaye matinée politique, mais bakonzi ya bamboka mususu batindiliye invitation. Lelo na tongo 8 heures. Azui avion à créer à Paris. Alobi pesa bande konanga mbote. O pesa ye to pesa apesi bino mbote mingi. Alobi secrétaire général Kende okende komona que Martin asilate. Est-ce que Martin Fayulu asila? Est-ce que Martin Fayulu asila? Martin Fayulu akosila te. Oyo alingi Martin Fayulu asila asala mokili na ye. Bande konangai. To koyebisa bino makambo oyo toye na yango. Likambo ya liboso ezali processus électoral. Ndenge boyebi tokendaki élection le 30 décembre 2018 toponi président de la République toponi ba député na biso niveau national niveau provincial sikoyo na koto na bino awa bino bana ngaba bovotaki nani na présidence de la République? Bovotaki nani président de la République? Ah, bovotaki Fayulu numéro 4 na kendaki na ba province ya Est na kei na Kisangani na kei na Bazwele na Buta na kei na Otwele na Isiro na kei na Ituri na Bunya na implanté ba siège ya parti na biso SID nazalaki na Kwilu et puis tokei na Nord Kivu bandeko mususu bakendaki na ba province mususu partout toleki bato nyonso balobi bavotaki Martin Fayulu président. Est-ce que na moment Seni a publié ba résultat? Est-ce que bimisi Martin Fayulu? Est-ce que Cour constitutionnelle a bimisaki Martin Fayulu mutu bavotaki? Voilà. Batuana biso to voté Martin Fayulu. Bango bazui résultat
bamoni que Martin Fayulu a gagné l'élection 62%. De l'est à l'ouest, de nord au sud, va voter Martin Fayulu. Sikoyo Kabila a joué le résultat wana atali Bolandangai. Nayoki bino Kabila a joué le résultat atali alobi oh mais Fayulu oyo bini président banda na botama atikala kopesa ngambo tete sikoyo na kopesa ye pouvoir ndeni ekomi ya ye ya kopesa alobi na kopesa na kotikila Martin Fayulu victoire te akei abengi ndeko na biso abengi ndeko na biso apesi ye bona na ngai apesi ye mokumba ya moyibi apesi ye nini ya moyibi ye mpe andimi sikoyo keso na ngai ezali boye soki bapesi yo mokumba moyibi ondimi yango yo okomi nani okomi nani ibi est-ce que bokolinga yango wana bomoni tozotelema na vérité de quoi vérité de quoi bandako nanga bolanda biso tolobi biso bana ya SID bokita bomata pona biso Félix Tshilombo azali président te. Est-ce que azali président na biso? Est-ce que azali président na biso? Azali président na biso te. Président na biso to votaki kombo na ye Martin. Voilà, sikoyo il faut nalobi boye à partir du moment où Monsieur Félix Tshilombo andimi mokumba ya moyibi azali président na biso azali président na biso chers amis jamais alors jamais tokotika mboko oyo na maboko ya miyibi tobelelaki tolobi bamiyibi bayibi victoire ya peuple bato ebele baboyi kondima sikoyo ekomi na députation provinciale tolamuka na ntongo badepute nationaux ya lamuka balongoli 35 députés. Est-ce que bokondi bango? Est-ce que bokondi bango? Na ba 35 députés ya lamuka wana misatu eza ya SID. Député misatu ya biso ya dynamique de l'opposition. Ba invalidé député na biso Jean Gouban. Ba invalidé député na biso mususu mwana Feshi. Monsieur l'abbé quoi et ba invalidé député na biso ya Tchangu Blaise Monizi. Est-ce que tokondi mango? Tokondi mango te. Sikoyo bandeko oyo baboya ki tobunda na vérité des urnes. Awa ba invalidé bango sikoyo bazongi que non il faut tobunda. Yango wana tolobi soki nganga mayele ayebiso eloko il faut ndima yango. Fayulu alobaki élection wana eleki mabe
eza ya moyibi. Il faut to annuler ba élection nyonso, to banda la élection mususu, to yeba vérité de voilà bande konangai. Eloko ya liboso yango wana olali olamuki yaba que président na yo na nazwi bukonzi te. Il faut que bunda jusqu'à mukolo a récupérer victoire na biso. Est-ce que bon demi yango? Voilà. Sikoyo tozana rendez-vous mibale. Tozana rendez-vous mibale na mois de juin. Rendez-vous ya liboso le 23 mois na mboka Jean-Pierre Bemba zozonga. Biso bana ya SID il faut tokende koyamba ye. Est-ce que bondimi tokende koyamba mois na mboka Jean-Pierre Bemba? Ok. Na kotindi la bino ba bus tokokende na aéroport et tokende koyamba ye. Il faut bola sina biso photo la kisango. Boyoka tina ya matinée politique oyo. Tolingi tola kisa na bandeko na biso ya lamuka. Na bandeko na biso ya opposition. Tola kisa bango na monde balé le 30 juin. Est-ce que vous voyez bien? Ah. Le 30 juin, bandeko na ngai tozali na marche ya monene mboka mobimba. Est-ce que bondimi marche wana? Est-ce que bondimi marche wana? Voilà, commandant du peuple assez à lobby. Tokotelema ba ville nyonso, ba province nyonso totelema. Bandeko na ngai bitumba, il faut to continuer. Soki to lembi zoto, soki to continuer bitumba te, ndenge na lobaki na kaluka, bokolamu kana tongo, omoni ba pikepe o ya sikabaye nango, ya pembe, bazo kende na ba porte, batie mama, batie papa, bino ba na bobimi, bokende na ba boti na biso wapi. Que non, bango basi batekami déjà. Bakende ko livrer bango. Tout ya sima bakoya pe bateki bino bana. Après koteka biso bako kapula mboka oyo parti bateki yango et puis de disparaître. Est-ce que vous kondi bango? Est-ce que vous kondi bango? Il faut tout élément. Parce que comme le président totie photo na ye ya président de la République, président Eli Martin Fayulu Madidi, eza wana eza ya kokosa na te. Voilà, banda on ngai. To suis rendez-vous mibale le 23 nani akoya? Nani akoya? Parce que comme le président totie photo na ye ya président de la République, président Eli Martin Fayulu Madidi, eza wana eza ya kokosa na te. Voilà, banda on ngai. To suis rendez-vous mibale le 23 nani akoya? Nani akoya? Na yoti bino. Voilà, totosa bakonzi ya lamuka. Kuna na Ituri, na Butembo, Beni, donc Nord Kivu na Sud Kivu, bandeko na biso bazo kufa chaque jour. Borandangai parce que awa bobosa na te bomonaki commandant du peuple, le président légitime, comme on a 25 ans. Donc, à la population active. Donc, dans 20 ans, on a 80% ya batu bizengi. Alors, plan on a basali yango pour que dans 20 ans, mboko oyo est dans la colonie. Baya ko coloniser yango.
est-ce que bino soki tolani Ki bomona ki tango ba mama ba telemi ba ambassadeur basangani boete basali déclaration balobi mibe kwa cour constitutionnelle eza hors la loi boete elingolo basoy ba mama ba telemi makambo sala nini yango na lobi ba mama nyoso baza tozela bino bozela nini tolingi tozala ensemble ba papa ba papa Douta na mupanzi na bino boete. Est-ce que toko tambola so bino bozate? Biso nyonso lisanga. Dati kaka. Indépendance ya RDC. Boete. Esengeli biso bana Congo. Toli ambongo akolta na biso boete. Toli ambongo diamana cuivre na biso boete. Est-ce que Seigneur mi pa bali ango? Et Seigneur bato bazwa kite bazwa? Na classe ba okanga classe tant que signer ba bulletin ba olobani. Na géographie ozwa ki combien? Na histoire ozwa ki combien? Na anglais ozwa ki combien? Total et sali combien? Boete Tilelo nanga olobeloko elingoloba il faut nanga asala recomptage. Il faut qu'on constitutionnel et ça la recomptage. Yango tolobi mikolo yo vidéo de makambi. Merci. Merci. Boyoki maman. Ok, mais oh maman, il y a limité. Merci. Ok, merci Mingi. Dengue, secrétaire général à Lobi, Nazali, présidente Yabamama, na SID na RDC. Donc, Nazana et Sengo, comment na ke Bamama batele miwana. Alors, na Lobi Bamama Mbote Mingi. Mais évidemment, dengue tolo barabiso na SID. Esika papa telemi, mama pa telemi, ma papa pembote. Mbote mingi. Toza kotia maele esika na bino. Botelemi sa parti na kati angaba. Donc esika botika distraction. Owaneza distraction. Mboke kendeke na maramba boye. Omoni ndaye bazako loba Kongola lingini ni muziki. Bon, tu as la musique, mais si quand tu as une distraction, tu es boété. Oyo tozo sala eza makambo ya motuya, eza makambo ya mboka. Boété. Toza kobundela mboka. Vozoyoka. Ndenge zali, biso en tant que député, maele na biso eza eskala bino. Po cour na bango na nanga bakata ki ba député na biso ko bandeli. Normalement, Tokokaki Kozanga majorité parlementaire T. Pour 18 présidents, na 64%. Et si Kanyo va voter président Nabiso, va voter qui va député. Mais Maël Nabiso va député Ezali Nabino. Ata bakati biso, ata toza mukie, soki peuple, atelemina biso, toza makasi. Boyoki ango? Po, oyo toko kokakuna te, toko bima libanda, toko mobiliser peuple. Boyoki ango? Alors maele na biso, eze sika na bino, na lingi bino mingi, kaka numéro 4. Voilà. Merci maman Charlotte. Sikoyo. Nalingi
na pesa parole na ndeko na biso bolandaka ye pe na spécial la Muka. Azali secrétaire national chargé ya implantation ya parti. Monsieur Lexus légal. Après ça bino mbote. Boto mona maboko likolo boye likolo. Il faut mokili mobimbe mona. Que toza maboko polele metoko sila nana bango le 30 euros. Maboko boye maboko. Président Martin Fayulu azota la biso place azali. Bobetele no maboko bino nyoso bobetele maboko. Amona yango. Alors Congo Mobimba ezo compter sur biso awa. À partir Yangaba, côté bana kampa bazalaka ba mataka et puis bakitaka. Côté za pembeni ya Lemba, toza pembeni na bango na limité. Le 30 juin oyo tokosila na bango boto mona sima boko boy. Il faut ba mona ke maboko eza polele. Toza na minduki te. Toza bana incité mais tokene na bango tina suka. Toka implanter parti na biso. Maboko si pour na bino. Merci. Voilà, merci Lexus. Donc, voilà Nangaye. Ok, merci beaucoup. Mais avant Bokende Kuna, na lingi serviteur na bino, oyo na moi na malili azalaka azosela la biso musala na siège ya parti. Avant diwana yende secrétaire national chargé ya formation ya ba militant Adrien Malenga. Azawapi. Je parole. Lelo, Félix était Lelo, Fayulu, Toké. Banangaba viva. Sokiyo boy Fayulu, bisopeto boyo. Sokiyo boy Fayulu. Sokiyo boy Fayulu. Sokiyo boy Fayulu. Ngaba viva. La koloba mingi te. Le 30 juin, tozo silana bango. Bako sans pouvoir ya peuple. Et ça bango te. Peuple à ça mokondi, peuple à ça. Peuple kolo mabele, peuple kolo. Bon, maboko pour la bino moko. Merci. Bon sentir que SIDS a force, non? SIDS a force. Voilà. Awa sikoyo tozali na Moamba. Tozana district ya Moamba. Et district ya Moamba ezali na Mukonzio ya zokamba makambo ya SID. Na lingi na présenter bino chef ya district ya Moamba. La Mukanakata Boka Baza pour la libération de Congolais. La Mukanakata Boka Baza pour la libération de Congolais. La Mukanakata Boka Baza pour la libération de Congolais. La Mukanakata Boka Baza pour la libération de Congolais. Makandi dossier à Beba, Kadouli Moussito, Baboussani Fayulu. La Mukanakata Boka Baza pour la libération de Congolais.